Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monisigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue sur votre site Africa Elengi avec Peggy Titan, le parallélo de la presse congolaise. Un grand merci à Mike Lokamba qui est déjà là en Afrique du Sud. Un grand merci à Joe Lili Atal en chair et annonce. Un grand merci à mon vieux, lui on l'appelle JB Koumalouta depuis les États-Unis. Bana poto bana le monde entier. To prometa bino ke biso tozarana pona courir surtout naba musicien et surtout naba famille. Le nom de moni biso tozara awa na matanga ya mama Pauline Yampanya Kabasele. Oh lelo biso to na kati vraiment dans avant tout commencer to solo la nande on a biso fiston ya panya oh nous t'en repose biso ba détail par rapport au obstacle ndenge ya maman et les gars qui parce que hier on était là le soir et au lelo et ça jour enterrement déjà je vais dire bonjour nande on a fiston ya panya bonjour et mes condoléances. Ouais bonjour merci. Bonne santé. Santé moi Mouké moi ça va quand même moi ça va. Neto linga vraiment pour l'honneur de ton père justement depuis que yoza oza motalo yembo osale la maman justement moi arcapella moi mélopé moroboy et compature na bandeko tout bazo na biso partout dans le monde. Moula silito bandi ya sikae mamana lala wabe moula silito bandi ya sikao lunono ngana kolala wabe lunono ke na yongo otiki yampanya nanani papa zonga lundondo ya kae. Merci beaucoup justement de nous est-ce que frère Nayo tonton Moula na mami Moula est-ce que Baïda déjà na Kinshasa ou bien Baïdi? Ouais, Baïda la Kinshasa, Moula Zawana, Donga Zawana, Martou Zawana. OK. Est-ce que message no ko pesa na bandeko nyonso vraiment ba compatir mawana yo bandeko na opé ba journaliste ba zala ki na tout le temps na famille bandeko tout ba yebi surtout na famille na Villa Nova o bisika yo zala. On appelle ça merci vraiment ne ba ko système na passe za ngo famille ba tout bandeko na ngana osanga amour ezala maman zati papa zati to tika so biso so bana bolingo ezala quoi c'est ça. Mot de la fin na yo par rapport il y a ndenge marambozo les kabo. Mot de la fin na sera bolingo ezala makasi. Bolingo ezala biso makasi po to tika ba orphelin donc bolingo ezala. Et bon présence à Fabrigazo président na est-ce que Arozala a na kasa matanga. C'est à Paris mais Villa Nova dia bada de prenanga de Mamoutou bien. OK. Merci beaucoup Fiston Yapania. Donc je pense que Baneronio so bazali ko la biso partout dans le monde donc
Déjà là, je suis avec le musicien de Villanova. Wow. Lui, je pense que vous le connaissez. C'est un monsieur vraiment oh lelo tobina mikolo na barisme mikolo. Je vais dire bonjour grand prêtre. Bonjour na yope, bonjour na sita boy. Donc bonjour vraiment na batutu monito na mawa. Hein donc biso tout prêtre mère na biso mère ya grand prêtre Pépé Kalé en pagne donc to la lité moni to la na butu to yesu na tonga pona rokende rokunda mère na biso. Donc paix à son âme donc mes condoléances na famille surtout il y a grand prêtre Pépé Kalé ainsi que na moi na fils en pagne. Massa na biso collègue na biso Boulondé Tolandi quoi donc c'est bon on est ensemble tous en adai tous les longo. Et Villanova to Monica Rayo est-ce que Villanova au grand complet ba ozala a pour na compatir Villanova déjà là la kiawa et puis quand moi pongi ba misus da bazaza na banzela to benga ni benga to soya déjà Villanova eza ensemble ya taka ba villageois bolingo ezala quoi. Mais mingi tellement gapé petit dans la sara promotion na bino na linga mingi le la maman na ndenge yo vraiment ne peut au sepel sarabiso siko o le lango na ndenga mawa quoi. Tozalaka na Pépé Kalé ampanya ye akenda tika biso atikelaka biso molongani na ye ye pake atika biso tika tolela akozonga te abakendaka na bango libela soki bakei bakozonga te jango yo mutu abakaki la danse de roulage omoni mwa matanga tellement twana matanga tolela ma jango yo bato bacontacte nganga comme nanga phrasologie omoni jo abakaki la danse de roulage yango bato bazobina bongo prix attends dai mais prix kaka donc mais bato balobi ke mbalo binisi biso te malgré tona matanga mais mbalo balobi ke tobini na biso tozomona ba clip meneza la make mais yo lingaka te non même pas musique za bongo te musique za monsieur Saliboy bato ba se pelanda dans la danse de roulage c'est bon wana na boyika na siffler parce que nazo boire que la bango novela sezoya donc inspiration na siffler za inspiration na ouais ben danse du roulage na tambola na mutu kasi na pim nde ya ki pim yango na zaki prix donc c'est ça bo basangwa maestro par rapport Villanova na Paris. Donc à Paris, papa, à Paris a aussi sa cible. Soraye Boto aussi merci album Nabiso a musicien. Après il y a Bimi Sinayer. Ouais. Un mot de la fin. Contactez il a plus 243 84 20 92 643. Donc on a Facebook sur Babetika Star Gigi Bazunga ba contacter nga mais ça peut être sur ba chance na générique souci ya mobimba novelas ba zelanze mona na embeli sapo de palaisie donc Dabambote na Papi Leroy, Formule Souka, ya Peronza ou Rebecca Kigoma, merci pour notre soutien à Bino. Quoi polémique mouké, yom to kimisi, o kimisi amado, yom to kimisi. Te maramodara mambakri, sozo na bakri non leader linga yo quoi. Na kim ça c'est d'apo anesté d'agi misia ton autre. Biso beta musique ba polémique. Pourquoi qu'elle ba flair tes points? Non, mais ngana ba les fleurs, moto tuninga na bi ngasa na bi mabe. C'est dans un mitondo bossé na kendagi c'est bon sa carrière na c'est bon bonne chance. Ce que de continuer à le mettre de la musique africaine au Moni. Donc c'est ça. Okay. Merci beaucoup, on est là. Je pense que je vais recevoir ma consoeur Keren. On va essayer un peu de faire une petite analyse par rapport à Matanga. Parce qu'on n'a pas vu vraiment Maman Nabiso, Nenga Zalaki, Azaki Mouta Culture. Bonjour Keren. Bonjour Peggy. Tout le monde a Matanga. Analyse de Constantine Osali na matanga ya mama na biso poli. Et ça ngaka pasi komona moi si artiste mo munene zaki na mboka oyo. Donc na matanga na ye donc je sais pas quoi dur. Bato on s'attendait na kuta awa na mona nga bangote. Vu que ngaku na yebi na nga mama ngote. Mais na ye kaka tellement biso bata presse, doit déjà bolingo moro boé. Moi madame ya ex-musicien na biso akufa de fin azate akufa tiki moi sinelo azongisi molimo panzambe to yiwana komona ata musicien mona monité ni chroniqueuse na ebité etom sou ngongeza nanu mais matanga je pense déjà 11h que 12h bientôt bon ça lever du corps na mona ata musicien monté vraiment et a passé et ça vraiment passe il faut tout ça na bolingo tout mo que place mo bo ça rate tout ta ba place ba esengo ba concert ba bilo mo abongo ndeti place ba eza place ba yeba vraiment o linga mingi ba place à boue. Donc après na parlanga et ça linga passi comment on a matanga ni musicien ni chroniqueuse natika le monde était vraiment na habité son miss no mo pe mona natika conseil ni ko pesa surtout na bachar internet ba tout ba landa biso ba diaspora bazali banda ba retenir ni et surtout les loto na dernière demeure il y a maman na biso to qui est déjà rotikae. Qu'est-ce que tu peux parler conseil ni Karen na ko pesa tant que chroniqueuse musicale? Conseil na ko pesa to linga na kaka
bolingo ezaka teke na kabeli pegi ma oyo tia crédit to sabo non bolingo yaka bongo te tango déjà landi mutu place à passi et déjà bolingo kutu ya makasi tango yambi mutu olandi mutu sa passi mo ke mutu olela même si na bible bito lena ba oba olela parce que ba olela boy absence abo non na mona te bela nga una idée na nga et tu es retard to zo place te mais yo momoni ba kiti et bela ba kiti za vide wana donc yaka passi. Merci beaucoup Karen. Je pense qu'on continue, on est toujours là. Camille t'es levé du corps réseau Salema. Je dis un grand merci à Mike Lokamba, vraiment Babi Peggy Titan, la canalisation. Donc pour comprendre qui est Peggy Titan, donc on a dit que Nazongi le poste. On a dit que matin maman Pauline Lundondo, donc tout vraiment va rosser va intervenir na bango. Point de vue à mort, je pense que c'est que Karen a parlé, martelé. Donc l'amour est là entre bis, surtout chroniqueuse qui accompagne artistes et musiciens. Mais aujourd'hui, on a vu personne. Oh, Karen a lobby, a lobby. Donc Bolingoka est là entre bis. Je pense que deux sillonner, bon mon nini vraiment Maramozali Koleka obsèque et Koleka. Ce qui peut aussi bateau la célébrité so baza a boromona bango bakoleka na en Afrique parce que biso a ming ezaka information, on informe à tout le monde. Merci. Bonjour Joss Diena. Bonjour. Présence nayo awa na kati ya sika ozo le belonini parce que on a vu beaucoup de musiciens parce que Maman Pauline azali moko ya moi si ya star ya célébrité congolaise mais l'autre moni présence à Joss Diena na kati ya Bandalungwa ça dit quoi? Là pour rendre hommage à deux personnalités. D'abord on rendre hommage à père Ngai Pepe Kale Kabasele Ampania. Yami Balé na Maman Pauline. Donc façon mon souci à rendre bango hommage exact. Tout le barana verbe ceux qui pour na kolelisa moto à Koufeli pour na soulager moto à Koufeli il faut qu'on kolela nae. D'autant na yebone pour na deux personnalités wana mais même temps pour na famille na bango na zomo na bana. Donc nga nazali banga te nazé bendete donc un jour nga pe na kota mabele façon nga na koyeka ko pesa bango merci. Donc voilà. Joss Diena, tu as dit que vous êtes grand chanteur Yambora Nabiso. Est-ce que moi je suis nostalgie à Pepe Kale parce que tu as dit que vous avez une interprétation. Donc bateau baotalayo partout dans le monde. Moi justement nostalgie à Pepe Kale. Makanisi malekingai butu butu nalalate c'est pas yako kanisa yo bulananga. Merci beaucoup Joss Diena, mot de la fin par rapport à obsèque. Il y a Maman Nabiso, mais tout le monde est musicien, est-ce que vous avez lobani par rapport au Bolingo et les autres régniers sous entre binotés? Merci beaucoup Joss Diena. Bonjour Maman Milolo. Bonjour. Comment est présence na matanga awa? Est-ce que impression na ezanini nengo ena katesi? Bon, naza mo Christo et donc à liboso ils ont sengai na lela na baibazo lela et en plus par-dessus tout naza chroniqueur culturel, donc ce qui fait que je suis concernée par ça. Je connais Kabasele, Pepe Kale, je connais cette femme, Maman Pauline, avec qui plusieurs fois on a échangé, ce qui fait que Ngaroza na mabe pour Nangana ça la présente na matanga. Et après troisième point, Ngamorobe na moi si ya Alanga Nzembo, c'est-à-dire na on a trois positions ils ont ça la cœur et les autres signes Nangana ça la matanga. Mon Christo, mon Panzi Sango et moi si Alanga Nzembo. Donc na kokaika ko ça na matanga. Mais tout le monde présence ya Balanga Nzembo te Milolo tant que chroniqueuse musicale au Goro Lobani Bolingo zo régner les sous-soutés. Bon, tokoki pe d'emblée comment le waté que bayete pour na boye pour toyebi pe ba programme na bangote. Mais ce que ça que motomoso azaneka libre mais ayeba ki mama o ayete wane ko pesa passe. Mais moi to lo bakamba moko te ke bayete baza mabete. Bon soupe bakangami na makamo susu mais esengeli toyeba ete likambo akufa ya kalongwa ya nikelemba. Yo lo lanso yo moko keite ro kende lisablo bindeko. Alors madame kozala pe na bazolela po ete eza esengo mingi ozolendisa baninga. Lilobani asuka bilolo ko ekoloba na batono so baona.
ngai nalobi kaka na bato to soutenir orchestre oyo ezali Empire Bakuba ezalaka donc bato bazala nango ba soutenir yango ba soutenir pe bana ya Pepe Kale o batikali siko penza ba orphelin ça dit so bana fondation na bango so bana eloko moko bazosala tozala nsima na bango po ete ekozala malamu mpona koperpétuer œuvre ya ye moko Pepe Kale ya Mpanya. Merci. Bonjour mon amour. Hein? Ouais, bonjour mon frère Nangai. Mon présence na ça veut dire que Wenge musique à maison mère né présence na on a siko ba impression ezani par rapport ya maman na biso Pauline wa butu kotika biso mwasi ya fait Pepe Kale lelo pe akomi mowe. En tout cas impression ça premièrement maman Pauline Kabasele adapte na maman nanga. Dans quel sens? Puis Roger na fanatique pas Pepe Kale. Na lingaki artiste na mingi pe na lingare mingi. Alors à chaque instant maman a organisé hommage à Pepe Kale, nous avons toujours présent. Alors maman a banda linganga mingi. Azab na ko pesa ba conseil pe ko féliciter pour l'esprit à générosité wana o nazaye ko zanango envers famille na bango. Alors nazab na pasi ya ko ka sangwa maman kufi. Ya moni lelo dimanche lelo na paralysé ba émission surtout na olekate pour na ko honorer mémoire ya maman Pauline na combo ya président Werason le roi de la forêt pe ya Wenge musique à maison mère dans l'ensemble de mon mboka Pi Roger toye awa ko kabola mawa na famille Kabasele na famille ya maman Pauline na masala biso pe fiston ya Mpanya o pa embara na maison mère le loi c'est pas Fabrigas. Tu es consolé bango. Voilà la raison à présence dans la. Mais tout le monde vraiment mingi balanga nzemo mingi ba monanité, ba tout mingi la culture ba monanité parce que tu as dit que maman Pauline pe adaki moto pa mesana ki mingi mingi na bino. Okolo banini na tina likanisi wana ba tout vraiment ne to baki matango ekozala. Mais présence ya ba tout mingi ba été. Peut-être il y a eu problème il y a communication. Et moi ce que j'ai remarqué ici, il y a aussi un problème il y a organisation. Par exemple, il y a la culture. Donc, on m'attend normal, tout le monde normal. Nous tout Pi Roger na ya pour na vendre na telemi mo ina telemi et si ka tu offend de la té. Et si ka ba checker, ah si ka ba musicien, ah si ka ba artiste boy, ah si ka ba ta culture exacte. Donc, on m'attend normal. Et bah la moi si à grand star. Le rôle à Pepe Kale, bah le na commune, na maison communale. Et si vous avez la batoutou, en tout cas quelque part, vous avez des six artistes. Ils ont dit honorer moi si na bisoté. Moi ça peut pas caler, il fallait aller dans milliers morts dans place moroboye, où ezaki que où permettre artistes baya. Mais on a commune. Yo mo moninga ne côté ligara déjà matolo, batu aussi na bilamba ya kosenga, yebsanga artistes balinga bongo te. Yango moni artistes belé peut-être ba ki mabaya ba milliers eux. Parce que tu as un souci, mais si vous avez la moitié de biso, moitié de icône, il y a musique, le rôle là, Pepe Kale, en tout cas, biso, artiste, toi, décis. Donc, par rapport au Bolingo, bino na bino pe balanga nzembo mingi Bolingo ezalete parce que tu kolo balika mo organisation pourquoi pas que balanga nzembo pe so balanga ki ba honorer maman Pauline banga ki pe ba sangana pona basala pe likamse basala pe ba obsèque ya malamu yo yango moni famille pe je charge c'est que Bolingo pe côté ya balanga nzembo ezalete. Ce qui est vrai, vous devez comprendre que ces derniers temps tozui ba matanga ebele le rôle mbula. Tokufeli moka ekufeli bato ebele ya minene papa Yerodia koko na biso Gizenga maman Pauline koko na biso maman na biso oyo totika biso ya théâtre Mame Waso bandaye mutubila donc gouvernement bimisi mbongo ebele kokunda bateti wana eza blague te. Alors maman na biso pas na part na ye puisque azali mwasi ya musicien munene. Donc peut-être kabol kaka charge en ezali mais maman il faudrait que les awate ba retenir nin bato ba rolanda partout dans le monde et surtout en Afrique elengi bato ba retenir que ba musicien ba to culture bazana mawa
mais peut-être milliers oyonde peut-être bato bazo kima yo yebi mais ça maison communale donc il y a la sécurité ngamo pirogé na biso que pona kota wa ba petwana ba yemba ba bacha bato amriema ba kanganga na bilamba donc ndire na nyongo na bango donc e comme na kanganga na bilamba na fâché kutu na ye na keko s'incliner na corps à mère mais pona vendre kiti ati falaki yampagne ya fils abenga na sœur na mona kiti ponga na vendre. Or il fallait qu'il place à des musiciens zala, place à des artistes boye zala, place à des honorables zala, place à des tout pour Pepe Calé Mokili Mobimba. On comprend. Voilà peut-être Otogoloba. Merci beaucoup Piroge. Bonjour honorable. Bonjour. Votre présence na kati ya Sika parce que tout le monde a été dans la publication bato mingi baneko lobelao par rapport à main fort oyo preta qui na famille à Panya. Ba impression na eza boni lelo maman Pauline a komi pe mo wei loko mobile. Eza impression zaka moko eza tristesse eza pasi pour maman zaki na makasi atika biso boye eza pasi. Mais bon comme dès ba lobakara nzamba pesi nzamba pas vu donc to rendre grâce to rendre eza ka lokumuka pour la nzamba la biso mais c'est pas pour autant que vie est telemiwana. Il faut que tala ke ba orphelin ba tikali kozana bango ko sunga bango eza important. Donc bien on a zo prôné ka likambo bolingo entre biso bolingo ndezala entre biso hein ndé comme organisation balobi mingi tomoni ke organisation famille ka s'occuper nango maman Pauline azaki muto culture mais tomoni c'est comme si moi négligence wana yé bato bazali ko déclarer balobi pisika ko fana neti honorable pour na koya nengoye pour na kokota zaki likambo est-ce que pour na organisation ba musicien ou bien bato culture est-ce que on dirait ba équiper organisation ya matanga ya maman Pauline. Bon, on a des polémiques, na okota na ba polémique wana te. Na évité problème ne salami, mais ndenge na oki na moi maloba mike lobami awa, je pense que la seule chose na loba kana on peut ça comme conseil ezake to lingana. Na ko paraphraser phrase de ko problème kenda loba mikono surtout aimons-nous vivants. Donc il faut to lingana to zana bomoi. Ezate que ceux qui le lo mutaku finde boyero lobakeno boyero ba valeur à bolinani ya mutuana to lingana tant toza vivant et c'est vraiment dommage ceux qui ba ezana bato ba négliger matanga oyo mais ngana za moko na négliger ki ngote ta na zoki sango ya liwa maman Pauline na ki koluka na ki na ndaku pona kokutana na famille pena kopesa ona kwa kopesa pona kosunga pona matanga mais je pense que baninga musupe basala ki yango na ebité mais et aux pas mingi so ba négliger maman Pauline na tangwa kufi eza mabe. Likambo ya sympathie honorable bato mingi bazoloba opretaka toujours main forte na ba maman et surtout bato ba bengami basi toza pe na moi de la femme likambo ya simplicité pa inayo et le lo susoza susu eli est-ce que okozala suna likanisi malamu susu pona ko prêter main forte na basi o lelo surtout basi ba musicien o batika biso le to moni maman Pauline akei mais to moni c'est comme si suite ekozala te on dirait histoire ekosi la ndenge ka ya Pepe Calé ici là. Non, et aussi la tête parce que bah mususu bazali, nous avons na ba veuve mususu bazali, ba orphelin mususu bazali, bango bazo continuer ka ko perpétuer et puis tango ba luka kanga ba mona kanga ba yebi que toujours na zala na tika bango boité na sungara toujours. Et donc likama ko sungeza karaté parce que na zana fonction langa bien na zana titre langa ya député, ils a plutôt parce que ça na botama nango ils a inné ndenge ba boko langa ko yeba ko sunga et puis ka ko sunga ba mama te na sunga batu nyonso même bana ba malade na sunga bango pe na kolemba ko sala yango te ata lelo na lungo député na continuer ko sala yango bat va retenir nini loba ya suka ya maman Arietwa na loba ke il faut tous en bolingo
na olandaka phrase au ndeko pola lobaka aimons nous vivants faut tozala la bolingo entre biso na biso. Je pense que éviter makambo ebele et ko éviter ba méchanceté belé na katambuka. Merci honorable. Merci.
Lokamba, Michael Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba. Au Monisigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré yo na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.